Jael Show message oyo ezali direct tout droit na Karine Mokonzi pe abakisi Pamela. Eza na mutu mususu te ni na Blandine Omari. Wana eza kaka lokuta. Message na ye eza direct tout droit na Karine Mokonzi abakisi ami na ye ya lokuta eloba bango moko faux vrai. Pamela Shekola aningisa ngo tout droit mazo cible mingi nde Karine Mokonzi la baronne. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bana ba okola boyoka ata bana bino soni te. Vous sortez avec des bébés bouchou. Wana eza kop na biso bino te. Bino sona kopo. Neti nga kutu. Moins de 20 ans koyati. Moins de 20 ans koyati. Moins de 25 ans ne vient pas. Ba jane na sali sangoti. Ba mona nga lokwa garçon mo boy. Presque tu boza ba moins de 25 ans na zaka ilongi okanga. Nazala kai longi okanga. Moins de 25 ans nazala kai longi onzen lesbienne. Na kanga longi. Ata ya kuchona kama na bonsoir Jaël, bonsoir. Ta copine, elle est comme une lesbienne. Ta copine, non c'est kati. Ata kama na nga sesa ba jende ti ya c'est kati na se kani ba no ba même poli ebiti. Comment ka ba respect papa mba. Na se sera bango te ben poli. Na se ki ba moins de 25 ans de très impoli. Ba na wana, ba manga ba respect na nzela ko beto le miso bato a manquer respect le bino n'importe quoi. Asa la facilité au sala nyonso parce que ane gamin. Tu peux bien bayami kolo boye bon référence que ba moins de 25 ans. So monika j'ai chassé les vidéos na il comme on est qui ngandite mi voix za boga. Allez yepe kuna. Wakati ngaki ngandi obaboka ka. Bwa boma. Aussi ça on a côté l'hôtel. N'a pas prié na ngeza ke ko matina suka. Bandeko foko yebake nga papa robo na linga rando mena tindaka rando te nga pe muna kreya rando te ko sepela pe na rando elakisi te oza diabolo même na likolo eza na ba angelu oyo balinga pe rando je crois po soki Michael atambolaka ne pe ayebi valeur rando. Alors, ngai eloko na ye kaka koloba, eza signal d'alarme. Jael Show azoloba avec force, avec beaucoup d'énergie, pe alati Varese. Alati Varese, l'équipe na bango, ya bazulu, ya bale. Elakisi mateza makasi, awa, muto amela pe mate. Nakanisa na maloba na ye moko, alobi yango bien. Batu oyo baye, bamvena, Baliboma Mokonzi, bien sûr, atangi kombote. Ba Rose Bombo officiel, bien sûr, atangi kombote. Ba Papa Robot, bien sûr, atangi kombote. Ba Mère Fashion, ba Choufette, ba La Choupette officielle, ba Xbox officiel, Suisse.com, ba Longwa, ba Tika ye, na Karine Mokonzi, abuka ye. Ko! Ndenge azolobela, ngate mna zoloba bongo. Yango, ngana yeko signale bino vraiment, ndenga zawana. En tout cas, ye komba na ye asiblango direct na net mobimba kaka na Karine Mokonzi. Pona ko comprendre bien, Jael Show adversaire ne etikala lisusu oyo baza ennemi par lokuta te. Gloria Olangi, ye penza adversaire na ye officiel. Muta ko prouver na planète oyo ozali na mabelo yo. Mutu akoma kokana na planète onyoso tozali. Mutu azolinga aseka penzake bapesaki bapape mouchoir apangusi abwaki tie kosuka na esui tout poko seka ekoleke makasi ekosenga maya miso bima. Donc alingi aseka nde Karine Mokonzi. Donc ye penza Karine Mokonzi alalelake susu kusente me alalelake matela double matela.
O penze matiti likolo okokomata même un étage, un escalier. Alors, j'ai li chaud, ba message oya tie. Akotisa bana 25 ans. Et kekaka na Karine Mokonzi. Bien sûr, Pamela Chekola batie na kati po ye azui à 17 ans. Alors Karine Mokonzi azalaki na tigre noir 23 ans. Binotu boyebi bozolanda ndenge ya zolobela. Boyebi pe aja tigre noir mutabomba kyangu azate. Cousine alobaki, famille elobaki, ba chaîne à télévision ya YouTube elobaki, mama YouTube yemoko pe na munoko alobaki yango. Donc 23 ans. Alors j'ai li chopa lobi bana oyo bazana se ya 25 ans, même bazana camarade na ye. Donc azoloba de passé ya ye na Karine Mokonzi. Tant bazo tambula ba présenter mwana moko ya 25 ans ou bien yembaka musique urbain ou bien soki nini. J'ai li cho se tsarabango te. Wana le passé eza signal azo pesa direct na Karine Mokonzi. Bio biso bobino bokoko comprendre ba code yango te, mais nga papa robo na comprendre ka code wana direct. Surtout j'ai li cho le kola aza mwana kimpumbulu ye toujours atikelaka nga ba trace. Bobo sanate nga nazali papa, mais papa zoba soko balolo yango pe na Kikongo eza susu kimpumbulu. Donc nga na ye tozakaka mulongo moko, mais ye siko babenga yango na Kikongo c'est grave. Nga benga nga kaka na Lingala nanu na mati grade ya kimpumbulu te nazakaka na papa zoba. Alors yango na yebaka makambo na ye mbangu ndenga zawana. En tout cas Karine Mokonzi soki un jour akolala kidiba na keba po jeli show alala kasusu kusente alale ke matela ndenge baliboma mikolo basalaka te azo konte ndenge miatemo balobaki ke oya kosimba kaka Karine. En tout cas bazana ye patali abwaki miso côté ya Mida la Taylor côté direct ba bloqué abwaki miso na force ya armée béton ata mikolo ba kiti pona kotala, mais côté ba technique azaka na ba technique d'avance ye moko mutu azana contact direct na armée béton ba solola na téléphone bazana ba projet azasus na batu mususu oboyoka na Kisasa ba Dorcas ba nani wana tu azana bango. Donc ndenga zawana azo konte kaka ye ndenga lobi foko bwaka nyonso ye na Karine Mokonzi face à face oyo kaka combat cage. Donc bibende bomona kaleti ring, mais ring te bakangi ti likolo bakoti sibino na kati bakangi na fungula babwaki fungula bake tambula baya kokuta Karine Mokonzi na jeli show nani akolala kao akoka susu koloba te. Donc eloko ya adressaka na Karine Mokonzi yango wana ngana ye kaka ko informer bino po boyeba po wana ese spécialité nanga rando, mais na tindi rando te na lobi pe eloko te ye moko mutapesi signal. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.